Bika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvwana sedeto wanzambi to tata mwanda velela bito bana bakutokolombola bakafulu watusikidikisa tusamba. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa sedito, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yeto tuka wao kwa yele mvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tolanda ki mate na biso tata pasteur mutate ya ki biso abandela ki na banzembo ba Yuda akene mibeko mikanda na ya suka toyoki tobomba tosalela pona mukolo wana tobika. Lelo, le 24 décembre, oizali fête monene, mukolo monene pona biso. Bakoko bazwaki mosala, babatelaki yango makasi. Batata bazwi mosala, babatelaki yango makasi.
Mama Muilo abatelaki musala makasi. Ye akufaka le 27 avril 59. Pona nini alikidatu wana po ete ayebi nzoto ya koko elingi kozonga. Tata Simon Kimbangu alingi azonga na nkamba. Ye mama Muilo alingaki te akuta ye bomoi. Po ye bango moko bamonaki kete balongi na bango. Date oyo mama Muilo akufaki akundami nanu te kasi na kati ya nkamba ba ange ebele. Na date wana pe mama Muilo papa Kimbangu bavandi esika moko. Kore ya mama Muilo ezaki na ngombi nchuka. Biso nyonso tozalaki na ngombi nchuka. Na tango wana soki omoni nkamba pembe pembe, soki omati awa omona bango komona bango te. Me soki ozongi na ngombi nchuka bango wana bamilakisi na bango. Sika tomonaki ke mama Muilo alongaki. Alors, le 24 décembre, on a biso awa, la 59, mundele, ba belge basalaki enquête. Ba sirete bazalaka. Ba monike lingomba ya Kimbangiste. Ngomba tata Simon Kimbangu bamonaki mabete. Banyokoli basali pasi. Kasi likambo ayelaki ya tata Nzambe. Le 24 oyo balobi lingomba ebima libanda bokukangama lisusu te posala misala na ye na bino. Bakepa ya papa Kisolokele mikanda yango signé. Papa Kisolokele alobi ngai te. Bakepa ya papa Mfumalongo mikanda yango yo lingomba ebimi libanda o signé. Ye alobi ngai te. Oya kusini aza kuna na nkamba. Wana nde Mfuma Mbanza. Nde bakomaki wana nkamba. Papa asiniaki. Biso moko esika tovandi awa lelo. Lingomba ya nani? Ya kolo Yesu. Na motinda na mina ye nani? Ezali boye? Eske na kuna ba yuba kolo Yesu atongaki? Atongaki te. Aye kotongela wapi? Ah. Nga pena yeba kate nzoka eza boye. Na 21 papa Kimbangu alobi na Mfumu. Papa Mfuma Mbanza kolo Yesu. Yo kobima te. Papa de alungana na azalaki na âge pardon ya 5 ans. Yo kotikala libela na nkamba okobima te. Bandeko na yo bakobima me yo okobima te. Et là
elakisi ke makambo nyonso ezalaki na motu na ye mpo na Yelusalemi. Date ya lelo topesango na bajeteki. Bajeteki baza na baprogramme mosusu, préparation mosusu tolobi kamba basali programme mpo tosalela misala. Tolandi bie toilandi te. Tomilakisa likambo tokosala lelo mpo na Yelusalemi. Partout tovanda te tosala mosala lelo eza mokolo yenga. Episika nio bipai nyonso totelemela likambo oyo ya ntsintsani ya mosala. Tozali kotonga Yelusalemi. O nyonso soki eza koya makambo ezali. Oyo le 23 décembre toko explique en mardi bien nini ezalaka fumalongo asalaka nini oyo ezali ke ezotungisa bato ke le décembre un samedi makambo boye kokweya lobi ezalaki kobanga na bato. Bomoni makambo bien, bomoni makambo te. Bomoni makambo te. Eleki bien. Kobanga esili. Voilà. Toko expliquant mardi. La rencontre à ba jeune. Quand même si ne monanaki. Nakunzulu moyebimi elingami bien basine Nzambe alakisaka se réclamant ya kitoko na États-Unis pe emonanaki ye moko Nzambe nde ayebi ntina sina mabete kasi ya malamu bilembo malamu oyo makambo Kolo Yesu alobaka. Jean akomaki yango, Matthieu akoma yango, Luc akomaki yango, batu nyonso bakomaki na mikanda oyo ya Bible. Bilembo soki ekoki koya ya mwana moto ekomi pene. Biso moko tomibongisa. Nzambe abongisi nini mpo na biso moko. Batu balobaka. Bino batu basambelaka. Bozwaka nini? Bomonaka nini? Likambo ezali wana bayebi te. Me biso toyebi yango. Même oyo bakufa. To kufelaki na mai. Nzoto ata epanzanaki nyonso. To kweyaki na nzeto bukana osala nini? Même bakuni yo nzoto ebeba. Me mokolo asuka kolo tanga koya. Nzoto na yo ekozonga normal. Balobi ke mokili kosamba. Est-ce que mokili kosamba? Banani bakosamba? Soki osalaka mabe, continue kosala mabe, kolo akoya. Soki osalaka malamu, continue kosala malamu. Akoya ko juger ne biso. Tomi bongisa biso na biso. Biso babengi bansasila. Batata balobi otonga kaka Yelusalemi. Soki botongi Yelusalemi pase na bino yokosila. Makambo eza na nzela eza koya minene. Tomi bongisa. De yango tolobi soki tobimi libanda tosala makasi mpona ntsinsali le 24 décembre. Nzambe na biso baza kolanda biso baza ko surveiller makambo nyonso ndenge tozosala misala tolemba te tomipesa mpona ntango
mukenza ambaye apesi biso nde yango wana tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela